Bonjour, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Eska Bonzambe et Kitarana Loye Mona Malwape na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola. Ezo Futa Simananto Yakolobake Nzamba Boto Koye. Wapi bien-aimés dans les Seigneurs, Namansa Zosebs. Un grand merci Naba Onion Stuba Soutena Msaloyo. Là, je vois notre pasteur et fait amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Nafilo Mukwaya Motema Yabivense Domo depuis l'Onope na maman Gisèle Louke le Motema papa Emmanuel et na Boston. Merci beaucoup na maman Mami Mbunga Motema papa Blaise Mbunga. Bonzambe na Bonzambe Yesunde Moussou qui s'est bien aimé toujours na cadre pour informer bien aimé na émission rien que la vérité. En tout cas Sami vraiment na mawa il y a quoi annoncer bino boye bien déjà liwa disparition il y a papa Nabiso Kadiombo qui n'est pas présenté OK boye bien très bien aimé dans les seigneurs liwa nae malade nae ba sangweta mulawi ya moi mingi oh papa Kadiombo il a été empoisonné oh banan bona boba comment il y a bande que tanga moi mingi concernant maladie il y a papa et le lot papa Kadiombo a confié à Tiki Bisso bien-aimé dans les signes. Qu'est-ce qui se cache derrière Liwa? Il y a Papa Kadiombo. Qui sont derrière Liwa? Il y a Papa Kadiombo bien-aimé dans les seigneurs. Toujours dans le cadre, il y a Kibonzambe bien-aimé, Tomé Kempe, Kosolo Lape, Matalimboka. Na message que Papa Nabiso Richard a memé les Bisso na pourquoi de l'eau. Pour découvrir la révélation à moi, na émission de l'eau. Et l'on a pasteur Richard Kazadi. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé papa. Vraiment, merci beaucoup papa. Lilo bana bande obazola na biso matisi moi va papa. Que l'Éternel vous bénisse binonyo so balandi la voix céleste. Notre chaîne, cette chaîne qui nous édifie, cette chaîne qui nous transforme, cette chaîne qui nous oriente et tout qui la connecter, on peut tout yeba na pour s'abonner encore massivement. Nous ne serons jamais déçus. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Papa Richard, la fois passée, tu as un message qui m'a réaction concernant message la fois passée. Bon, message d'abord, ne vous tirez pas une ensemble. Et c'est là que destiné pas ban en ensemble. Où je sais que les gens sont chrétiens, mais nous sommes chrétiens. Mais Nzamba senga kina mutu nyonso oyo alingi kimia na mboka oyo aboyi mboka oyo ezongaka toujours na kazi ya départ ayeba na kosambela Nzambe. Et je sais que c'est là qui bien accueilli par Bana Nzambe parce que quelques-uns qui nous ont appelés pour ce message, Batalisi qui le soutiennent, les chefs de l'État, ils soutiennent notre pays pour être et le kondingi wana yeba na kokomate parce que kozoni c'est biso si encore makasi. Et et je continue à demander à tout le monde, prions pour notre nation, nous sommes sur la bonne voie. Mais Banguna ya Congo, et Zalabandona biso ba Congolais nakati, et Zalabapaya, et je pense que Bakondimate, Congo et Kendenanzele ya Sikoye Bandi. Nathalie Sangbino, pourquoi? Parce que Zanabandeko, Oyo Bakomisi Congo, na niveau tous allés les lois à genoux. Et bandi ko na bazo monake soki ba bandi ko landela bango nanzelo tous allés ko kende yake justice yeba na ko sala musala nango bandi ko bazali ko monake ba ko tsha bango maboko ba ko récupérer nyonso ya Congo bango ba yeba kina ko yiba et ba oyo pe bazolo ka ba ya na bokonzi na makanisi ya s'enrichir sur le dos du peuple congolais bango pe bazali komona baye kufongola peuple miso c'est que soki miso peuple fungwami biso tango tokoma na bokonzi moyen to yeba na koyiba ezate et to continuer na kosambela na ko paraphraser ndenge bayembaka l'époque balobi bato komite central boke bana bandoki etumba ya bandoki esilite. Oui, et Tumba Bandoki à Congo et Silité. Mais Nzambe à Congo Azali. Merci beaucoup, Papa Richard. Merci, la bande de tout.
bazola na biso na ba o batinela biso ba message oh non si teza si ta kibonzambe chaîne chrétien ndeni beaucoup ko sa ba politique na ebite ce que za lisumu to me ko so la pena papa Richard eza ma matali mboka to moni basana nzambe belé na bible o ke nzambe asalela bango ba David ba Samuel ba bango s'occuper na makambo etali mboka bien aimé eza lisumu te na ndenge na yebeli bien aimé dans le Seigneur eza mboka na biso esengeli to landela on peut to tikango mingi na ba prière et on est dans zo ya matumu basana nzambe ko lobela mboka ko lobela pe vision paix révélation oracle de l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur. Tous les pasteur Richard papa eza lisumu ko lobela makambo etali mboka ou comment on dirait bande balobi ke to bunyu kenzela. Nazali ko apaiser bande ko na biso nazali ko yebisa bango ni chose. Nzambe a bien importance ya mboka. C'est ainsi que Nzambe alobaka balongola te baborna bakoko bachaka. Et Nzambe azopesa biso devoir ya kosambela pona mboka na biso. Ne poto sambela pona mboka il faut te makambo oyo ezoleka na mboka. Nzambe azoloba to sambela pona bao bazali élevé en dignité. Mais poto sambela malamu pona bango il faut to yeba mai bazali kosa kosala. Tout le monde qui bazali kosala na biso bombo ki kendeli boso peut-être bazali kolia kanyaka. Bazali koyiba, bazali kotala bolamu ya peuple congolais te. Nzambe muto dénoncera yango te. Nanzila basa ko libele. Nzambe dénoncer makambo wana. Donc toyeba na ko comprendre papa que kolobela politique ezali lisumote. C'est quelque chose de normal. Ce sont des informations qu'on donne aux enfants de Dieu pour être sur base de l'information. Toyeba na ko bondela ko soutenir mboka na biso. Merci beaucoup papa pour la réponse. Je crois que Bani va comprendre. Mais papa, il est commis artiste Kadiombo a autour de réaction par rapport à Diwan et Rosalani papa. Papa, Ezali pas si peu mawa. Quand j'ai appris cette nouvelle ce matin, Ezali pas si dans mon thème. Mais ce que nous pouvons dire, les Anzela Moutounonso, paix à son âme. Paix à son âme, les Anzela Moutounonso, surtout papa, mais dans la Baliwa, on dirait que d'abord moment prématuré avant Tanango, papa, parce que quand papa est malade, il a été empoisonné, bakatangé, banamba sima empoisonné et le lot bakufi bandoroso baso bake et dans la leader na ninya politique bazali sima ya liwa ya Kadiomo papa. Mais Nzambe na zolo ko papa. Bible ezali koloba oyo azali koboma na nzela ya mopanga epa kokufa na mopanga. Alors numéro bani. Nalingi naloba ke soki ya solo ndeko oyo ezali na moto ya prémédita kiliwa na ye. Ezala ye moto abomi ye directement. Ezala engagé bato po baye bana compoisonner ye. Place azala yo kangai yo pe kokufa kaka ndenge moko. Parce que ndeko ye lebi de bananza nanzambe. Ndeko ya poison ezali ya pasi. Ezali ya somo parce que poison ezokende kolia nyonso ya kati nzamba pesa mutu. Et pour finir moto akei na ye atiki veuve atiki ba orphelin bato bayebaka te nsima leo ya mutu nzambe nde akomaka papa ya bana na ye nzambe nde akomaka défenseur ya mwasi na ye. Et tant que bano bazolela lelo tant que mwasi oyo azolela lelo ata kosoki eza na moto mokili te oyo akoyeba na kokotela ye mpona koprouve ke tel moto abomisi ye juste juge eza nzambe amoni nyonso ayebi nyonso e akoyeba na kofuta moto wana même bana oyo aye mpe bakoyeba na kofuta. Mais papa, pourquoi dans mon il y a politique comme au Bangissa, baliwe zozala en tout moment, à chaque fois, surtout dans l'âme il y a ba o bazo défendre président Fachi papa, ozo mon nom de. Na yo saki la papa c'est papa. Problème eza mutu ya président Fachi d'abord. Problème eza ya totikala na système oyo to sala déjà ya ko s'enrichir sur les dos du peuple congolais. C'est ça le problème.
et système wana soki elungwe biso soki justice est normal tokoperdre toyebaki et biso mpe tozali na ambition yake tokóma na bokonzi tosenrichir lokola bango baane nyonso tosali derrière bato mosusu peut-être ekomi ntango na biso mpe oyo tokolia tokomela baye na système oyo ezobloqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décourager par des tueries, par des empoisonnements. Et c'est ça la vérité dans cette histoire. Okay, merci beaucoup l'homme de Dieu. Naba o bazali touché na disparition ya papa Kadiombo papa. On dirait comme au bang saba misus o essayer que batelemila mabe balo ba vérité na ndenge baliwa ya bande o bazo kembo. On dirait comme au bang saba misus que balo baté za moyen te que ba o basali on bazo meko kanga minoko ya ba o que balo ba défendre toujours vérité. La voix des sans voix c'est Dieu. Même ceux qui ont mais pour tous ceux qui me suivent, écoutez-moi, Kadiombo c'est un héros. Parce qu'il a défendu son pays, parce qu'il a défendu son peuple, parce qu'il a dit que le bombe vérité, où il y a yebaki le colo, il y a eloko songolo to para la admission yango. Ce qui, je sais que tant qu'on va ko salango, abandai ko zalaka gloire te. Mais Azalaki est aussi convaincu qu'un jour je peux tomber comme martyr pour ce pays. Et il part comme un héros. Et parce que la Bible est vaut mieux que Azali Kokufana Munduki que Azali Kokufana Nzala. Parce que Azali Kokufana Nzala c'est un lâche. Mais Azali Kokufana Munduki c'est un brave. Parce que peut-être Azu Munduki a tellement pour son père. Son peuple, et tant que c'est un héros. Et tout ce que Kadiombo disait ne concernait pas uniquement sa famille, mais ça concernait son peuple qui est le peuple congolais. Point très. Et n'ayez peur de rien, c'est ce que la Bible dit. N'ayez peur de rien, c'est ce que la Bible dit. Même papa, concernant liwa oyo yozolanda landa toujours papa message ni nzamba linga loba derrière toi ni nzamba lobi papa parce que hémorragie ezo katana te ezo continuer ka papa ya baliwa ezolanda surtout na ya ba oyo bazo défendre Fachi bazana ngama président mokonza mboka papa na linga excel loba moko ya elangisi lisaka bampuku te rage pe bo mo bambonyo sote vous comprenez. Et l'angle na zamba matite kauka bachaka moto mais moto wana oboma bampuku nyonso après kutumba matiti bato baliaka bampuku bayaka bayebi bato ya bampuku bazokanga bampuku mais basilisaka bampuku nyonso te. Il suffit que elange sila mvula ezonga matiti ebandi komata bampuku oyo babatamaki bakobima na bango bawani susumise se multiplier. Ça c'est une vérité. Et tu sais depuis l'UTI de PC Banda combien de personnes sont tombées? Plusieurs. Mais on n'a pas y à fermer la bouche de ceux qui sont appelés combattants. Et les changements, c'est déjà une idée. Dans mon truc, il y a Congolais, Nyonso, où il y a Botami Katina Pasi, où il y a Koli Katina Pasi, où il y a Zot Désiré P, où il y a quelqu'un de Rosogola Bassani na Poto, au lieu peut-être kakende osogola bibembe na poto au lieu kakende osogola bakoko na poto oyo yazana makanisi ya keno na mona pe mboka na ngako bonga même oyo yazali banda ya mboka azokanisa qu'un jour makambo changer na mboka na ngai natika musala oyo nazo sala nakende na mboka na ngai. Toutes ces personnes ils sont plus nombreux que ceux qui tuent. Ils sont plus nombreux que ceux qui font du mal. Et Nzamba lobinini parce que Nzamba tourne autour. Oui, Nzamba zanakati ya dénoncer pourquoi nous découvrons aujourd'hui que les coronavirus les empoisonnement l'entourage du chef de l'État. Et c'est parce que Dieu a voulu que la vérité est du mal. Tout ce qu'elle était dans les flous, il y a des problèmes, il y a coronavirus. Mais que faire maintenant? C'est là où il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. La part de l'homme, c'est quoi? Donc on a vu ce Kadiombo tango
abandi koyeba na kodénoncer makambo ezali sensible, il a fallu aussi à penser à sa protection. Et comment le faire? C'est sécuriser, parce que l'homme est appelé à s'organiser. Parce que même si on est pasteur dans l'église, on se protège. Comment, papa? Tu as vu que les gens ont pasteur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Avant que nous ayons un peu de assemblée, et tant que nous avons fait, d'abord dans une intercession. L'assemblée, ceux qui ont fait et avant que vous ne soyez pas dans vous comprenez? C'est ainsi que nous avons eu plusieurs cas dans ce sens. Et au moment où nous avons une église, pourquoi? Parce qu'il y a une mission, il y a une pasteur. Et c'est ainsi que j'ai dit, nous avons aussi le devoir, oui, le devoir de nous organiser pour nous protéger d'une manière ou d'une autre. Parce que toi, il a quand même monté, parce que papa va dire, est-ce que tous un élément mon quoi et tous un abonné yopé au tirel kat na distraction monika qui na cadre normal ya musala te biloko mususu to les quand même dans les abano tous autres travailler na bango te ça va problème exact na zote ndelo moto ya bozo image yango ou bien je vois de rester tindela nga image auto banda ko rencontrer yo ça va problème exact comme ça na zote ndelo bino secrétaire na ngai et il y a aussi un rapport. Et c'est comme ça que l'homme doit s'organiser pour éviter les pires. Ok, message alors pour la famille, ok, babuto bungisa papa, moi na bango, message pour le bana bango neti odamusa na nzali. La famille, tous ensemble avec vous. Je sais que ezali mawa, ezali pas s'il y a des douleurs dans vos cœurs. Mais j'ai prié le Dieu qui m'a appelé, qu'il envoie son Esprit Saint pour nous consoler aux Ezaliba Amunabino. Madame Kadjom, ainsi que Bana, vous pouvez se sentir abandonné par Dieu. Papa ou Yabandaki Koluka, Toli à tous à la Malamo Kofi. Et c'est Dieu qui prend ce rôle directement. A commis défenseur na yo mama nzambe ndi akomi papa mena ya bana uyo zana bangwana c'est que mobali no ya sika kombo ne komi nzambe et attache-toi au Seigneur, il prendra soin de toi et des enfants. Et pendant Oyetali, famille élargie, pensons aux orphelins, à la veuve. Boye bana kusalate ndenge oyo ezalaka mesano ya bakutimu na biso kutimu oyo ezangi bolingo kati na yango kutimu ya pasi oyo etindaka des fois nyonso moye ya tikaki babotola mwasi azanga bana bazanga me ba oyo pe bazwi yango bokei libela bobosani ka entreprise wana ezalaki ya papa ya bana wana bokanisaka bango atana mwa lomeya batanga malamu bazala na vie ya malamu bakoma mpe bato na société nayebi te biloko nini atiki bose permettre te na kokende koyeba na kobotola mapango ceci cela e nazoyebisa bino oloba na nzambe elobi yo motu ozali komonisa veuve na baorphelin mpasi bana no mpe nzambe akomisa bango baorphelin se ozomilukela liwa pamba liboso na nzambe yo kao nazali koloba parce que soki oyoki yango te kala mingi te yo mpe kokufa ekozala liwa ya bandoli te me kozala nzambe moto akoboma yo mpo bana na yo mpe batikala baorphelin mwasi no ayeba na kokoma veuve bayeba na kokonaître mpe souffrance oyo ozali kofaire connaître na veuve mosusu na bana na yo. Que Dieu vous bénisse. Merci Papa Richard. Et message na ba oyo bazali sima ya liwa ya Kadiomo papa.
te ba o bazali sima ya Kadiombo nazo reprendre déjà on alobaki Bible lobi o yazali ko mona mopanga yepe akoyeba na kukufa na mopanga na yebi ete na baita major na bino bo sepeli mbongo oyo peut-être bapesaki yo ndambo bayoki ki Kadiombo akufi bakobenga yo okende kozwa ndambo mosusu oyo etikalaki soki ezalaki initiative na yo moko osepeli olobi bo tobomi ye maintenant tokotikala kimia aloba lisusu te bokotikala kimia te vérité eza tetu yaya place ozali kolonanga nazoloba vérité eza tetu soki makambo bino bomeli ndeko wana eza ya solo eyebanaki ka epa na ye te ye mutu azwaki courage adenonce yango mais bato nyonso bayebi yango je vous dis la vérité lobi eza na bato nzambe akotelemisa lisusu bazwa le même courage soki bokosilisa mboka mobimba makasi na bino kaka poison eza na maboko na bino mais kala mingi te nzambe akolisa bino mpe poison kala mingi te nzambe akosalaki bokufa na liwa ya mabe bobanga nzambe. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Un message au PC. Message nous nommé Bissololo papa avant notre caméra. Papa, dans le moment où nous avons délivrance, comme toujours, nous avons partagé la bande par rapport à ce que nous avons fait. Nous allons dans Matthieu, chapitre 7, le verset 15. Ma première lobby, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Papa, dans la ngomba il y a une tendance au courant de la semaine. Dans il y a mercredi. Et d'ailleurs, nous avons ngomba directement. Qu'est-ce que j'ai vu? Place, tout le monde ressemble parce que c'est là qui prière nangai madame nabana, tout le monde nangai quoi, tout le monde qui en famille, on a vendu ensemble là. Et bande kumoko ya basi 4 bayaki pembeni na biso. Ba s'installer wana. On a kubanda kusambela entre guillemets. Mais nazo regretté parce que nazalaki seul et nabandaki ko kamba prière c'est que moyen ata ya kozo image ata ya muke ezalaki te c'est ce que je regrette bande kona avant bande prière na moni bazui ji ya rouge ya festa bafongoli basali cercle ya place pour bandaki kona kosa sambe après moko atelemi abandi kotinda banzembo nzambe. Et quelques temps après, on a organisé que baza ba sœur baye ko sa osambe. Mais nzokande bazalaki na mosakoli. Ya mwasi. Mosakoli papa akoye na mabele. Abandi ko baluka koni salite nzoto mobile. Mais naka kandenga tche mutu na se wana baluka wana azopesa ba prophétie. Et bango bazo exécuter bazana fille moko wana. C'est comme que bayaki basambela pona ye. Namoni bajumisi mungu bajumungu wana babandi kotanga bambuma ya mungu tango bazotanga bambuma ya mungu baye kozwa mbuma moko ya mungu batia wana na mutu baju mususu babendika leson na ye batia yango na kaleson alataki babandi kocontinue na spectacle na bango moko baye kozwa mabele ya place wana bamemisi ye na maboko donc wana biso tozalaki distance il était difficile ya koyoka bazosala yango mpona nini moko baye komelisa ye ji wana papa je vous dis des spectacles désolants qui n'ont rien à voir avec la Bible nakendaki na bana na ngai et mes enfants ont commencé à poser des questions. Est-ce que pour prophétiser, il faut que toi baluka na mabele ndenge wana? Est-ce que c'est biblique? Non, il n'y a rien de biblique dans ce que vous êtes en train de voir. Et nazo kebisa bandeko.
basakoli ya lokuta bazali ebele lelo bazali prophétiser te na nguya molimo musantu bazali na don ya prophétie te mais c'est par la divination nde bazali kobikola bakoyebisa bino makambo ezali solo mais Biblia ezali koloba nini soki ata komosakoli ayebisi yo makambo ya solo mais soki omoni abandi komema yo na bapratique abandi komema na banzela oyo ezali kopesa nzambe lokumu te considéré loko na mosakoli ya lokuta mais bien aimé tozali na bango partout awa na Congo même libanda ya mboka place bazali et biloko oyo ezali kosalema lelo ezali kolekela mayele ya bato batindinga image moko ya na Ghana oyo pasteur na kati ya église azokata bana basi bapoil ya sexe sous prétexte que kati na loi ya Moïse Bible lobi avant ya kosokola il faut moto se raser alongola basuki oyo ezali kolo ya sexe na ye mais pasteur Bible lobi moto ye moko lo alongola et comment c'est toi maintenant le pasteur ndezo longola parce que Bible et peut autorisation en ate bazabasi na yote ce sont des sœurs semble-t-il na monika kana Ghana mwana mwasi mususu et na kati ya église na bangwana ya molili azo guérir mutu moko na komelisa ye libele et abengi frère wana akitisi ro frère abandi komela libele mais tala ce qu'ils étaient en train de faire des images pornographiques semble-t-il na kati ya église et malheureusement il y a des gens qui ne veulent pas suivre Jésus il y a des gens qui disent soi-disant qu'ils sont chrétiens qu'ils suivent Jésus-Christ mais quand ils se retrouvent déjà devant ces personnes-là ils sont dominés ils sont envoûtés et ils se retrouvent dans de telles pratiques et ils croient que ça peut apporter quelque chose de bien non il y a des choses qu'on est en train de semer en vous il y a des esprits au bazo kote sabino kati na banzoto oyo plus tard et ko détruire totalement oyo ezali vie na bino boza la pena eloko ya kosala mutu wana te bozo pesa mbongo mais azoko tsabino milimu mabena na banzoto aliembongo na bino akoti bino milimu mabena nzoto akoti bino na kati na malédiction et plus tard on peut constater que vino e bandi même si vous découvrir que c'est là qui est pour nulle part ou nulle part pour abenga ki yote yomo mutoye paina na ye c'est ainsi que nous ebisa bana na Nzambe na yebisa kango bato ebele même oyo bayaka na église même oyo babenga kangai pona losambo na yebisa bango bondela Nzambe d'abord Nzambe alobele qui est pasteur Richard peut-être au moni émission et c'est Pélisio pasteur Richard lobi maloba oui c'est Pélisio oui touché yo ou bien au moni image ya mosali ya délivrance pasteur Richard asalaka et c'est Pélisio mais ne te laisse pas koyeba na kozala aveuglé par cela sambele penza meske Nzambe pasteur Richard makamyo soyo ezayo moto salaka na ye ou bien asimba pouvoir moko boy parce que zana bato basimba pouvoir mystique bozo benga bango ba prophète ba docteur ba pasteur ba évangéliste ba apôtre mais ce sont des lourds ravisseurs bakoti kati na litonga na Yesu Kristo pona koboma bampate ya Yesu pona ko pengwisa bampate ya Yesu Kristo et ils sont nombreux Bible lobi ezali na ba bizali na bango nde bokoyeba na ko reconnaître ceux qui bazali nzete ya mbuma ya malamu to ya mabe et c'est là où que je vous dis mes bien-aimés toyeba na kosala un effort tozoluka Nzambe mais toluka na révélation parce que Bible lobi il faut éprouver tout esprit pour na koyeba soki ezali Nzambe et les esprits on les éprouve comment plutôt ezali dans la prière ndena ko sambela kutuna Nzambe est-ce que mutu wana azali mosali na yo tote makambo zo sala
ezali oto te parce que toyebi bitumba ya Eli na baprofete ya Bala, toyebi bitumba ya Élysée na baprofete oyo bazalaki na e bien aimé toyeba na kosala effort tolonga bafaux prophète oyo satana akotiseli biso na église balongola biso liboso na Nzambe. Satana akotiseli biso bango na église baya koegare bana na Nzambe, baya koboma bana na Nzambe kati na église, kombo na Yesu na monoko me munduki na maboko. C'est ainsi que Yesu yo moko azali koloba bazali koya na poso ya meme. Poso ya meme ezali nini? Ezali image ya bonzambe. Mais oyo bakosala yo après sero ozali koyoka ngai, frère ozali koyoka ngai, lelo bozo lela mingi mosali na Nzambe wana alienga mbongo, mosali na Nzambe wana azwi mwasi na ngai, mosali na Nzambe wana abimaki na ngai alobaki tosala boye po mona bolamu. Mais est-ce que soki bazalaki ya Nzambe, ya Nzambe akobima na mwasi ya bato, ya Nzambe akobima na mwana ya bato te yaya? Et guérison morote par les relations sexuelles ezali, ce n'est pas biblique. Et les lois ezali et yakana mbongo wana nayeba na kosambela pona yango et avant osomba mutuka parce que Nzambe azolekisa nga accident après kosomba mutuka yakana mbongo wana ya lupango et après les lois ezana bato bazolela et mbongo ekikola le pa ya prophète et lobi nango akomi kozonga pa prophète akotinda kuya kokanga et babandi kolandela nzoka nde prophète akima na ye na mbongo avoyage na ye akeba mboka mosusu. Bien aimé, Bible ezali koloba bazali kokota kati na bandako bazo captiver basi oyo bazali faible d'esprit oyo bayokaka liloba na Nzambe kasi bakolaka te, ende bazali ba victime ya bato mabe. Baseur na ngai kati na Yesu na prisiaka bino parce que ba église na biso lelo bato bazali ebele bazalaka ba papa te, bazalaka ba mama na ba jeune. Mais ba mama na ngai bokola kati na liloba na Nzambe bo analizaka nyonso bo epurvaka ba esprit mpona koyeba est-ce que esprit oyo ezali kati na prophète oyo ezali kouta epai na Nzambe to ezali esprit ya Satan. Nzambe na lola ayeba na kopambola bino tozali sur la voie céleste, la chaîne qui nous édifie, chaîne oyo ezali komemela biso bonzambe kati na loyembo kati na liloba. Et bien aimé toyeba na kozala heureux na s'abonner massivement pour être édifié. Et bien aimé na lingi na bonde la Nzambe pona yo mutu ozali kolanda émission oyo na éviter problème no ezali ni place ozali na éviter quelle difficulté ozali na yango. Mais j'ai un Dieu qui m'a appelé, qui m'a établi, qui m'a dit de prier pour le malade, qui m'a dit de chasser les esprits démoniaques, et j'ai vu cela avec le Seigneur. Père éternel, na yeko bondela pour na papa Alvin na équipe Nemobim na pamboli bango cause de ton saint grand nom tikete wiba na kotombola musala oyo na dimension oyo wiba na kokamwisa batu nyonso. Seigneur mon Dieu mon roi, ba grand plateau oyo ba chaîne oyo bandakala nano esala te, ba condition de travail oyo ezali Seigneur mon Dieu mon roi, qu'on mette tout le monde en confiance et baye bana ko travailler nkolo na nkembo comme il se doit. Tendre Père, nkolo na nkembo to ya bandaka nayo akendaka pe nayo jusque na oyo ezali sommet bondela bango bitumba ya musala parce que ezali makasi. Nkolo na nguya Nzambe na nkembo, il y a des émissions, il y a bateau bazo croire que bazaba intouchable. Ceux qui balobi likambo na ye, il faut atelemela ba journaliste, il faut kangisa bango, il faut kangisa musala na bango. Père éternel, pesa bango longa, pesa bango aussi oyo ezali sagesse mpona korespecte déontologie ya oyo ezali mosala na bango.
tendre père na pamboli bana na nzambe nyonso bozali kolanda biso place ozali lolefungwama kolandela kondima ozali na yango na kolanda émission oyo soki ozali maladi yamba guérison au nom de Jésus soki ozali na minyololo yamba bonsomi au nom de Jésus bachaîne invisible ekatana basinga ya molili ekatana oyeba na kokoma libre na kombo na Yesu place ozali soki ozangi kimia nzambe oyo apesaka kimia koleka mokili apeso kimia au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ place yo ozali kati na kozanga nzambe oyo apesaka epai ya baoyo même basengi ete asalelo miracle na nzela ya libondeli na ngai apesa yo au nom de Jésus nzela ezali bloqué nyonso ozali kosala ezali kokende liboso te nazali kokweyisa ngui ya blocage nazali kokweyisa ngui nyonso ya freinage ya balimitation satanique au nom de Jésus tike ete nzambe na ngai ayeba na kopesa yo abondance matérielle abondance financière ayeba na kotombola yo selon le projet de bonheur qu'il a formé sur toi pour na koyeba na kopesa yo kimia pe koyeba na kopesa yo bonheur na avenir oyo ezali meilleur nzambe nazali kosalela esprit ya célibat telemi kati na vie na yo nazali koarrete yango nazali komettre fin na règne na yango au nom de Jésus nzambe na lola akangola vie na yo akotisona ndako ya libala quel que soit ton âge ozali na problème ya mari de nuit to ya femme de nuit libala ezali possible te entre un esprit et un humain yango nazali coordonné na incube pe succube batika nzoto na yo au nom de Jésus batika nzoto na yo au nom de Jésus tango nazali kati na kobondela nzambe na lola azotouche mutu moko nzambe na lola azobikisa yo ezala na cancer ezala na myome ezala na covid ezala na fibrome nzambe na lola azobikisa yo ezala na hépatite ezala n'importe quelle maladie au nom de Jésus-Christ yamba guérison tendre Père merci papa pour tout ce que tu as fait parce que vous allez malam oui nzambe na lola ayeba na kopambola bino c'est votre humble serviteur le pasteur Richard Kazadi mokambi ya assemblée charismatique des élus de Dieu oyo ezali ecclésia ya baponami na nzambe et notre numéro de contact bokomona ngo na se ya écran na bino ezali 099 26 50 252 et mpona bao bazali libanda ya mboka ezali précédé na code ya mboka na biso plus 243 9 9 2 6 5 0 2 5 2. Nous sommes sur WhatsApp. Tokoki ko bengana pour des conseils, tokoki ko bengana pour la prière, tokoki ko bengana pona koyeba na kotuna mituna likolo ya liloba na nzambe et tokoyeba na ko partager autour de la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine. Bye.